Shalom, shalom, shalom. Kolala, kolamuka, eza activité. Vous allez bien brancher dans Sentinelle TV. On dirait qu'il y a mon allé à Manchester, na UK, ici, Kawapi, Proverbe 30-30, Ayaka, comme Melabino, Basango, ya Bonzambe, To, Ko, exhorter, bino na tono soki, bo lamuki. Bien aimé, tous en la émission sur Sentinelle TV, où tu as un petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est une révélation où Nzambe appelle ça kinanga parce que l'iniquité est au agir déjà. Bonganga et kotiming na kati église, ba faux pasteur ba komi ebele, bazo ko exercer pe bazo sala. Alors eza malamu mingi biso ba oto yebi Nzambe to yeba ko ya ko longola équivoque, ko ya ko réverser, ko fongola ba to Bible, ko yebisa ba makamuni ezoleka. Alors tango nyonso tous la muki na tongo komisa Nzambe netolaye sanzolaye élevé kombo na ye sanzolaye yebisei azali nani yango tokobanda na nzembo oyo kumisama yonde nkosi na Yuda ye kumisama yonde nkosi na Yuda ye sanzolama yonde Nzambe a proverbe ye sanzolama yonde Nzambe na lola ye kumisama yonde mokeli na nyonso ye kumisama yonde mokeli na nyonso nazalaki kobela yonde Jehova Rafobi kisinga kumisama yonde Nzambe na lola ye netolama yo mo pesi na pema ye netolama yo mo pesi na pema ye kumisama yonde Nzambe malamu ye kumisama yonde Nzambe malamu ye nalalaki na butu yo bateli ngai yo nalamuki tika na kumisa yo ye sanzolama yonde longana ngai yo sanzolama yonde longana ngai tomati biloko bisalami na maboko na bato yo bateli tozongi mboka sanzolama yonde mosali na nyonso ye kumisama yonde monetoli basali ye kumisama yonde Nzambe na bule netolama yonde mopesi na bana netolama yo mopesi na nyonso ye opesanga titi opesanga seruti opesanga Samantha opesanga Isonia na adopte lisusu santala na komi na 104 bana kumisama yonde Nzambe na bule o netolama opesinga bana na Sentinelle TV ye sanzolama yonde Nzambe na bule mboka nyonso ya diaspora bakolanda proverbe ye kumisama yonde Nzambe na bule bien aimé tozokende konetola Nzambe kokumisa ye kosanzole na ntongo na lelo tolalaki lokola bakufi tolamoki bato na bomoi azo ko protéger biso butu pe moi plan nyonso ya monde des ténèbres ezozala nul sens fait alobi bakoya na nzela moko bakozonga na nzela sambo flèche nyonso tu bakobwakela yo ekoarrive te ekokoma te pe misala na bango ekomona na poisa totomboli mongongo tokomi kokumisa Nzambe na netoli oyo yao na kumisi yo na sanzoli yo Nzambe nini akokani na yo Nzambe nini abatelaka lokola yo Nzambe nini aza lokola yo oza mosantu mbala misato omikela yo moko ozali ebandeli pe suka ozali Nzambe malamu ozali mobateli ozali motomboli ozali monetoli Nzambe na mawa Nzambe na nguya Nzambe motomboli kumisama na yo netolama na yo na kumisio na netoli yo kombono Adonai kombono El Shaddai ozali Jehova Rafa Jehova Jireh Jehova Tchedkinu ozali Nzambe mobateli Adonai El Shaddai Narcisse de Saran Cèdre de Liban le soleil levant la manne cachée l'omniscient l'omniprésent yondo kela nyonso yonde mobateli na nyonso liboso na yo azali te simano azali te ozali Nzambe otonda nguya ye
ngana tatoli ngolu na yo bolingo na yo epa na biso etindi bato sentinelle bagumba mela yo kolo yolingi biso mingi tomoni yango na bomoi na biso babundisi biso na butu na moye yo proverbe 30 ya kilelio de tribu de Juda yo bwengi biso na bilanga na yo tala bademo bazolenga o yo bengi biso tosakola sango malamu ndenge tosanoli bango bakomi kobanga bakomi kaka fimbu na fimbu tokobeta bango fimbu na kombo na Yesu bakozwa kaka fimbu na fimbu ndenge obetaki bango na temple kolo yozali nde monene namoni nzambe mosusu akokani na yo te oyo longoli biso na Afrika obemi biso toteya sango malamu o pona maso saleli proverbe ngana pesi na yo merci pona nyonso saleli bayo balandaka Sentinelle TV 1 topesi kaka melesi bandeko nyonso tu ya Sentinelle TV topesa nzambe merci tonetola ye tosanzola ye parce que nzambe aza malamu asaleli bino chaîne moko oyo bazoteya bino sango malamu oyo bazodenonse misala ya diable mpe oyo bazomema bino na kokote kokende kokota na lola bazoforme bino mpo bozala utile mpo bokota na lola mpe boyeba banani baza mabe banani baa malamu totomboli mongongo tokomi kopesa nzambe merci topesi yo merci tonetoli yo tosanzoli yo kaka yo nzambe na bule nde okoki kosala boye tala opesi na famille monene diaspora nyonso bazolanda Sentinelle bandeko na nga bazolinga ngai bazosambela mpo na nga bazosoutenir mosala oyo merci nzambe na famille monene ya Sentinelle tokoma na famille partout Japon wapi te tina bakote ya Kuala Lumpur bato bazobenga balanda Sentinelle TV nakolobela Canada te nakolobela Australie te nakolobela bato babenga na kote ya Hiroshima te bato mosusu babenga na Corée bato ya Chine bato Amérique bato Afrique bato Kinshasa Afrique du Sud Bamako partout na Côte d'Ivoire esika nyonso bozali Jamaïque namoni tina ba île de Réunion bato bazolanda Sentinelle TV vraiment nzamba pambola bino atombola bino merci kolala sorry kolala kolamuka eza habitude vraiment na uto lamuka nasalaka émission na utika kolamuka na sokoli ate elongi te na ye kosalela bino émission parce que naza makanisi fresh na uti nango na mbeto oyo nzambe atienga na motu yango nazoya kopesa bino alors félicitations na motu nyonso to alandaka Sentinelle TV félicitations na baoyo nyonso to bazosoutenir tolobaki ete proverbe aza na mposa bapartenaire ozali mwasi na molimo ozali mama na molimo ozali papa na molimo ozali étudiant elenge olingi koaide kocontribuer mpo na succès ya Sentinelle TV don na yo offrande volontaire na yo ezali vraiment utile parce que toza vraiment na posa ya misolo mpo tokolisa chaîne oyo tala na Paris toza na sere na biso oyo touti kolanse sika c'est grâce normalement faut totikela ye portable ou bien caméra po asalaka baémission bana mike ya parti ya kuna aza mwana moke faut biso moko tozwa en charge tala nalongwaki Paris depuis journée dimanche émission tosalaki na ser mami avant na ya tisco na ebimi te c'est-à-dire tozosenga biloko ya qualité ya makasi mpo tobozala informé tokomi na ntango ya suka satan azopengwisa bato azoya na lokuta biso bana nzambe fo tokende na vérité alors nzambe atienga à cœur ya koexplike bino ke un vrai serviteur de Dieu alobaka vérité lere azoba vérité na monde de ténèbres bakobenga ngo kazotia trouble oyo kazotia trouble na mokili te mais na monde de ténèbres azotia trouble azobebisa baplan mpe misala na bango alleluya bolimbisi tozali bongo na 1 roi 18 tozomona
mosali na nzambe ya monene, un grand prophète oyo atambolaki na nzambe oyo abeta satana na ndenge abeta 450 prophètes ya Baal na 450 prophètes Astarté. Donc abeta 900 prophètes na Carmel, na mont Carmel. Soki basali na nzambe bazo ko discuter ou bien epaka ekoti mobulu entre basali na nzambe na ya satana, esengaka toke na mont Carmel. Mont Carmel esukisa. Mont Carmel esika ya yo bondeli nga na bondeli totala résultat nani. Nani aza na nzambe, na aza na nzambe te. Nani akokitisa moto. Parce que na ngonga oyo Satan azonga ko désarmer te. To bimisi misala na ye, to lakisi misala na ye, ba témoignage na ye ya misala mabe, alingi ko se repentir te. Ye pe siko akomi ko yepe na batuni na ba témoignage. Ya wanzamba yebisanga bi proverbe kende siko na mont Carmel. Na mont Carmel ezali sika Eli ayebisaki Jezabel aya na ba prophète na ye, ye Eli ye moko babondela bata soki nani aokitsa moto. Bien aimé, avant to koma na suka parce que lelo na okitsa moto, le nazo kitsa moto, nazo senga pe na ba prophète ya Baal babondela bakitsa pe moto ngana zika. Alors le ngana okitsa moto tokotala nani aza na nzambe na aza na nzambe te po li solongo suka kaka biyo bondela nga bondela totala nani aza na nzambe na aza na nzambe te. Tozali na acte na tozali na 1 roi plutôt 1 roi 18. Tobandi na premier verset tokosukisa na 19 pe na ko expliquer pour na nitro sa likambo. Bien des jours écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Akab azali roi ya Israël.